Shalom. Soyez les bienvenus dans l'émission Tout sur la Bible. Et l'autre, ils tous une affaire. Femme Tamar. Ce que coach, mes vidéos, partager, s'abonner et ça la biche bien. Et comment vraiment, tu pas faire certains, pardon, Femme Tamar vidéo au couplet. La bango et ça la biche bien. Zamba pambo la biche bien Zambé. Bisika nyonso tozwami nayebisaka biso kozala distraite parce que diable vraiment atindi bato mingi na ngambo na ye po badistraire biso kozala distraite affaire pardon femme Tamar nalandi video moko oyo etindi nga na ya vraiment kopartage na biso idée na nga nalandi video balobi ke femme Tamar abotaka nga nazosi rappele natielaka même commentaire na TikTok na hôpital arépondaka na photo atia Victoire arépondaka nga na lobaka ne congratulation woman of prayer arépondaka nga alobi merci ma sœur nazosi rappele na video wana ça fait déjà presque 1 année et demie yango oyo bavérité ekobima ke mwana akufa femme Tamar abotaka mwana akufa abomba secret je sais pas est-ce qu'azaki obligé ya koyebisa mokili ke abota mwana kufa est-ce que nzambe abenga ye mpo aetalaka vie privé na ye ou nzambe abenga ye mpo asalela ye 1 2 certainement abandaki koyebisa bato mwana azali akoshi mokili ndenge na video nalandi nazoba par rapport a video nalandi elingi esala lokola mwa soni moko boye ke non abota mwana kufa ndeti loko moko ya soni loko moko ya pasi me nalandaka femme Tamar alobaki non asala 5 miscarriage 5 fausse couche 5 miscarriage asala ngo 5 wana nde yaki kosimba mwana femme Tamar nga naloba oza femme forte pourquoi nalobi oza femme forte parce que si réellement obotaki mwana akufi okontinue koservir nzambe okontinue komata na bamontagne pokoki kotika soki oyelaki yango kande bazolobake no succès mbongo okoki kotikala kota oyemba epesi o succès epesi o mbongo mais ntango ozosala bamontagne de prière ozomata na prière ozoluka nzambe ozosangisa deja bato bazobika nga naloba oza femme forte pourquoi mwasi oyo alukaka nzambe mwasi oyo alelaka nzambe azwi zemi après 5 miscarriage fausse couche azwi zemi mwana na botami mwana na kufi aboti morne namona mama ya bana ebele ana mwana mobali ana bana basi soki pe 8e zemi soki pe 9e zemi asali miscarriage fausse couche ser wana asilikela nzambe abona kosambela abona okende église il fallait baserviteur de Dieu baya kotonanga Seigneur baya kokonsole ye baya kosolola na ye mais aza na bana ebele mais yo oza na mwana te osalela nzambe bazemi ezosopana ozwi zemi oboti morne mais continue kosalela nzambe mama Tamar femme Tamar oza femme forte n'importe quoi bakoki koloba mpo na yo na moment oyo mais ngai servant de Dieu Marie Grâce opesi nga makasi c'est vrai mpenza ebebelanga nzembo noyemba na tombola Yesu esimbelanga te ebongela ngai te donc il faut nasalela nzambe liboso opesi nga makasi ya kovanda ya kozela to ya nzambe ntango ekekoka
sœur Marie, pauvre Marie Misambo ayebi na saison na nga nazela ntango na nga ekokoka ntina kosalela nga. Après mort, après kobota mort ne ozongi Congo, obandi kosalela Nzambe, obandi ba montagne, osali oyembi nzembo alo lola, bitumba libota na ngai esengi lola. Oyembi nous venons vers toi. Yesu motema na ngai etonda sanduku ya makambo. Donc Nzambe ka moto ayebaka yango. Nzambe apambola yo. Bato bakotala yango na misu moko ya kotiola. Bakotala yango na misu moko nayebi te soki ya nini. Mais ngai personnellement napamboli Nzambe. Olakisi nga ke non. Elingi koki kostope kosalela Nzambe eza te. Mpo nga namona moto aboya kosambela. Poka soki 7e mwana fala bota. 8e mwana fala bota. Asali fausse couche. Miscarriage. Aboyi kosambela silikeli Nzambe. Mais yo mwana liboso après 5 bazemi kosopana. Mwana ngo pa omemiti na suka oboti babi na césarienne. Nzambe apambolo mama. Omoni Nzambe wana capable ya opesa au triplé. Capable ya kopesa mapasa. Mbala moko mokili vandi kimia. Oba oseka lelo, oseka te. Siko nakoti na 2 Samuel 6. Kamtama peut-être omona kite bato bamona ndeti nga nasambelaka Nzambe nazobondela sali te. Nazwi nzemi nakomi ti boye mokili emoni Facebook emoni TikTok partout mwana kufi nabomba secret po bato bamona ka Nzambe na nga asali. Tata wana bayedaka ye te. Omonika na souveraineté na ye. Omonika na bonzambe na ye wana. Ma sœur koluka oede te aza compliqué. Ebele ba osala ba life, ebele ba oluka bakitisa yo, ba détruire yo. So tuni bango te ngala za jaloux na ye te, na jalouse na ye te. Na nanga kana te na osala kaka pona boye. Mais tata wana awangana talobi je suis le Dieu jaloux. Ye mwako obenga yo. Atomboli yo, apesi yo gloire, abakisa lobi ke no fomi kitisa gloire wana ko porta ngo te zongisela ye. Soki oyoki te, ozwi gloire wana oporte yango, okomisa yango lokwa yo, akohumilie yo. Emilie ba ebele po balata bakoma lolendo bakoma omimona lokwa bango. Ba edake te mama, ba edake te koyede te. Neka gloire ezake ya ye. Soni pe zongisela ye. Siko eloko monga na yebi aza Nzambo ba talela kai ba yokisa makasoni te ayoka soni te ayoka soni te. Omoni ndenge omonaki na boti mwana kufi esala soni falo pese soni wana zwa soni wana pesa to pesa ke ka gloire te to pesa ke soni to pesa ke pe kochola mana biso. Peu importe kango te gloire to pesi soni to lati kochola matolati te to zongisela ke nyoso. Tellement Nzambe aza Nzambe alinga oka soni te alinga kotholama te yango ayaka telema moto asuka uza bana Israel bauti kozwa arche bazotambola 2 Samuel 6 baotambola bon shelinge kweya uza lobi Nzambe linge kweya let me protect na protéger yango na protéger arche ya Seigneur nanga ekweya na mabele te ezwa salite te lobi
La colère de l'Éternel c'est flamand contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Et, yaya, samedi vendredi nazaki na prière nazoyebisa bandeko ngabi faut chaque samedi tokoma na samedi combat tobonda prière ya combat na sisi prière ba 3 heures quelque na ngi na banda kosala programme nalobaka samedi tokuta na prière ya combat nayokaka saint esprit azobalanga alobi te samedi miracle tokoti samedi naozonga na histoire uza samedi servant de Dieu mama Adelia abandi kosala programme azalaki te na prière vendredi na minuit mais 12 heures abandi komema biso na programme moko multiplication miracle confirmation lelo wana mpe tozobondela saint esprit azoloba lobi samedi miracle donc azobalanga benga bato maladi bomekanga botaso na osala te mama nga atanga business management na université atanga corps médical te nga batindi nga nabenga bato malade na obeye kaka na voi na ye sikoyo soki bato wana bayibi babiki te bolobake non servant de Dieu Marie Grâce natangela corps médical wapi te ngam na obikisa te nayebi nde babikisaka te baorgane kutu ya nzoto tokoma koyekola yango lokola tiktok pardon google ezali ozobetabeta docteur ozoso oyo oza na nini ozokomprendre kutu te nini ezalaka wapi siko acombien de fois nga nakende yosa bato boya obika nga na kobikisa bino nde babikisaka fibrone elimu na libumu na ndenge nini kopasola kutu na oyeba kopasola te nabimisa fibrone sikoyo nakolimwisa yango ndenge nini soki ya sali te nasali ka oyo alobaki naboyi kokomplike ye bayida nzambe te bible lobi nzambe afrappe uza a cause ya faute na ye moko obele na bandi omedite verset oyo namedite yango kala te poske ndenge na osala video oyo mpona ser tamar femme tamar pardon nabi moto alingi aede yo bomi olobi ofoti na ye donc fala tika arche ekweya fali pa simba arche ser tamar femme tamar bayida nzambe te soki obotaki mwana akufi nga comme intercesseur na otunda nzambe makambo na buto ya lelo mpona yo comment une femme de prière mwasi mangengenge aboti mwana akufi oza capable ya kosekwisa mwana wana na exemple oyo serviteur na biso apesi alobi mai epasukaki na kine oboyi kobota na kine oya kobota na Afrique du Sud aza capable ya koremplace mai na libumu mama pasteur na nga mai toa na Londres mai epasukaki na libumu mai epasuki mwana na libumu azobima te mai ekauki bamemi ye na province parce que bacouvese ezalaki te fala bota na province baprovince bamemaki ye même jour te abotaki après 2 jours so na bosani témoignage te mais mai yango moko ezobota na kati ya libumu mai ese epasukaki ya mwana oyo abimaka donc il est le Dieu de miracle miracle na ye ezalaki oyo mpo aprotéger mwana wana ti obota ye na Afrique du Sud nyonso nzambe asalaka eza malamu kokufa mwana wana eza malamu humiliation ya kotolama oyo bato bakanisi bazotola yo nga mpo nango pesinga makasi ya koservi nzambe esimba te nazwa te ifoko nasalela nzambe ya motuya yango wana otango tokufaka tokotika nyonso melo omona oloba koede nzambe wana te koede te alinga baede te papa moko komplike yosalaka ndenge azotinda okende mwana kufi nazwaki ze mwana kufi gloire a Dieu mpo akopesa kaka ye moko maloba na ye lobi keno makomi
na ndako na ye ekomba ozala te mwasi osopa zemi te yo ozosopasopa kanga ye na maloba na ye alobi nazalaka derrière ma parole mpo na accomplir yango pardon me na temps na ye koyede nzambe te ma sœur koyede te mwana kufi gloire à Dieu dit la vérité mwana kufi okontinue osala nzambe après bamort ya mwana élévation continue bavoyage ezali ozovoyage donc saka atiki yo te nzambe ntango abengaka biso bafaiblesse na biso loba na nzambe place ya faiblesse na yo asunga yo ya akoki kocomprendre yo atoke mosali na ye me moto mosusu acomprendre bafaiblesse na yo te ye moto asambelaka nga natundaka soki biso tosambela nde bolobaka siko bino bolokaka pourkui bokotika na ngambo koloka te fo boyaka na ngambo bato basambelaka boya kotinaka bango trouble eza mpe gentil te po biso oyo tosambelaka tokendaka na ngambo bato balokaka te kaka bato balokaka nde bayaka na ngambo bato basambelaka bayaka kotiaka trouble confusion donc soki nga nasambela mpo osambela biso nyonso toza bafaiblesse nzambe mutu aza te tozalaka mutu nzambe mutu azala nzambe mutu eza kaka yesu nzambe apambola yo nzambe okala na kati so place oza humilie ya kotiolama nzambe akoya kojustifie yo moko te mibale misato 4 c'est possible c'est retiré prier priere mpe kobondela mpona moto eza te kaka po tia ye maboko non bamisusu nzambe mituna bango ekoma interdit nde nzambe alobaki na ye alobaki na adamu bazalaki te eve la ayaki yango ayaki kobebisa bato mosusu nzambe deja aloba na ye mutuna oyo eza interdit yo ozala te alors respecte ekoluka kobebisa te ndenge eve ayaki kobebisela adam lelo conséquence yango oyo toza nango na sa moi oyo nzambe apambolosi ya tamar femme tamar courage retire na prière na kati ya réseaux sociaux monde ya balégion soki kutu babangi kokota na kati ya eglize te baopere akombe de fois bawuti te bafone na bango na sa mai bafongoli bareseau nyonso mpona koya kodétruire bana nzambe sois sage merci oyo nakoki koloba mpe nakoki kosukisa soki oza na intercesseur moko intercédé mpona ame na yo je suis parmi bana nzambe tokose soutenir bafranmation bamagicien bandoki bazalaka bomoko ata omona foti ya ndeko na ye bayokanaki balia mwana moninga balie yo lie mwana me basoutenir kaka oyo tolie deja esa eloko te biso mpe na bafaiblesse na yo tosoutenir yo kaka dans la prière mpe nde tolobi boye nzambe apambola yo on est ensemble femme forte po bamisusu bange batika nzambe wana osambela naboti mwana kufi bona okontinue osambela ndeni alingi atikala oso mpe ya coopération ya solo olingi otika kota losambo otikeli kaka kota koyemba okenda ngo na coopération mais bomataka na ngomba se koluka nzambe bafaiblesse nzambe abengaka biso mpe na bafaiblesse na biso nzambe apambola yo ma sœur abonnez-vous massivement na Marie Grâce Ministry TV. Merci. Bye bye.